bonjour chers internautes, nous sommes ici à la clinique Ngalema. Le but de notre présence ici, nous sommes Daddy Dikambala. Daddy Dikambala, c'est un frère. Oyo, tous les lelo à la clinique Ngalema. Vraiment, tous ces belés awa, tous ces belés. Nega de balbara, tous les là, au bateau les là. Tous ces panama au bateau c'est pelé. Vraiment, ils qui choc. C'était vraiment choquant. Les lots, on a vu Daddy trop jeune. Vraiment, à Tikibiso brusquement, dans ma maladie, mon oyo. Nous sommes bien yebi parce que par rumeur il y a des gens de partout. Mais les lots, on est à Souka, oyo, c'est la raquette. Les lots, tu corps de l'Eli. Et le but, à qui on dit dans la nécropole, il y a mon présence, il y a CK TV. TV de la radio télé. Donc, beaucoup de gens ont été, mais il faut que vous la chaîne de Bolinga Mingi. CK TV. Et l'émission de Bino, oyo, bien. Na kombo ya Tukin na présentatrice na bino obolingaka Irène Laïnd vraiment bana poto les lots ça a biso c'est belé pour rolela ya Daddy mutu moko bien ba ya ba témoigner mutu mona moko respect vraiment mutu nyoso na passe ko le biso beto ko zanga te en tant que TV surtout na émission molinga mingi Tukin na gaza bana poto bo bengi biso belé bana poto bo so lela ya Daddy donc na tengi bana poto na so mona déjà yemei maman ya bana, maman sociale, maman katika pesa motema ya papa ka pesa. Sans yo bana mo boulou. Ya on moni le bana ba yaki en personne en live. Pour la ni pété na sécativie Daddy pa monana. Toza atosa msala. Vraiment nabilili ya kitoko ya papa boy faux la réalité réalisateur mon boy. Na comme fils, fils les petits les yaraf, motomoko bien. Vraiment, Oumela, on a image à propre boy. Oumela. Alors, sans plus tarder, suivez votre émission que vous désirez. Mais au moins, tant que cas est quoi, tous à la quand même gentil, tous à la quand même na moté mawana. Je dis pour na kotanga mutu. Il faut pas remplacer na mutu mutu pour na boye besika telemaki ce qui peut mutu mutu à côté de mana to kozwa pe pio to bane kozwa. Voilà la raison pour laquelle tant que bande ko mutu su basengi ba organiser il faut topé ça bango pe chance so ba raison ni nesenga que non lelo ba pesa une chance wana te ya kozala président ya IDPC wana kutu ata bobenga sikoyo bobina nga sikoyo pene tikali vide yaka na royate parce que mon inzambe apesaka mutu pouvoir na disponible. Ça veut dire okozana na poste ozala président ya artiste et comédien mais ozana disponible te. Yokanisi ba comédien nyonso nde bazali ça c'est l'équipe na maele. Mais peut-être na maele na bango ba na tenter. Moko ba ozana na temps, ba ozala peut-être na sika wana. Donc o eza ya mutu ya lelo ndeko na biso Daddy Dikambala alelama dignement. Ndenge tombesana ko lela ba artiste vie privée ya ba artiste bozo beaucoup plus ko bomba bana lelo artiste lelo soki ya kufina kotanga komote o ba uti kotika biso alakisi 3 bana na famille mais après bana misusu ba yoko manangola na Brazza na Afrique du Sud par-ci par-là wana bozo respecter vie familiale ya bana te bozo comme ba kuluna kati ya mboka point de vue na ezani par rapport ya point wana tata komoni bana bazali sacré bana bazali ba anzelu ya Nzambe. Je crois que chacun de nous a sa façon de voir les choses. Et ça, et le peut-être grand et belé bakutana nango. Bon, les autres dépendent de paix na mutu na mutu. Mais moi je crois que on a ça la réforme. Il y a que bana nanga bato ba yeba bango déjà tant que tozali na bo moyi boye basangana bakola ensemble pour que l'obito subir ba dégâts to ba humiliation mosusu ya boye pour ngate mutu na okata ngona tike kolela ba donc il faut na signaler. Donc je crois que au nyonso ko salama ce qui ezali faille na présence na biso to linga ngote et to ça les faire effort ya kolongola yango pour que makambo le kabia. Se réserver plus trop na mambi ya Daddy Dikambala pourtant yo koza artiste comédien. Ndona ngai
naza si bino bokomomona makambo yango ndenge komokende toza bato. Je te dis que baartiste comédien tolingani ata moke te. E omoni elongi na nga na ozala nango na matanga oyo peut-être eza elongi bato batikala komonela nga nango te parce que toa su na temps ya sembla te. C'est comme si sembla moto ekomoboma biso. Baartiste tokoma lokwa omoni baje moto banaosala na bakarte otelemisi bakarte me ntango otuta moko oyo wana tuti otini oso ekweya tokomo vivre neti bongo. Tala baartiste tokomi lokwa interpréter mo oyo epelisaka bawi mwinda soka epeli moni baminda na minda epela tozala so topemi soka moko akufi tokomolandana motema mabe. Je crois que le koso est comme si biso motema mabe moko à un tel point que je vous dis to koma kolekana na nzela kala te. Omoni pena ke artiste moko batuche na mutuka kwei me baningane bazoleka nesi histoire à bon samaritain bato balekaki parce que omoni motema mabe ezalo wa neti mutuka esili frein biso siko bato mitema malamu tozala lokola bachauffeur motema mabe ekati biso frein bomona te ke tosupporte motema mabe ya baartiste comédien pendant longtemps mais ezocontinue kaka. Peut-être bato baokanisa ke biso tozala lelo oyo tozali mpona bato moko nde basalaki tozala oyo tozali mais eza nzambe nde asali oyo tozala oyo tozali na respect ya baprincipe na respect ya banorme. Ozo comprendre? Donc, soki na matanga ya Dadi Kambala, nazalaki moi méfiant muke. So botali ba matanga tout au sai na se pointa avant. Au moins na mbongo ezalate ne bandela. Bon remarquer ngo bien. Na yaka okuta eloko ezate. To bandi ba stratégie te, to banda boye, to sala boye, sima to sala boye. Ale tango mbongo emona ni bo bandi sikoyo. On dirait na matanga Dadi mbongo yaki avant. Omoni mbongo yaki avant. Omoni mbongo so yaki avant. So yo baloba aye po mbongo ye. Vous comprenez? Mais totel manano esika mbongo ezali. Totala soki na mbongo na bato. Banani basaka musala. Oui. D'habitude, les ceux qui artistes par exemple, Dadi l'organisation ANTPC, c'est bon. ANTPC comme ça, la famille comme ça, l'organisation apparemment, on dirait moi au Kabouanizali entre association ANTPC, tout papa m'a soutenu à s'intégrer, vraiment s'impliquer, qui trottait dans les camons pour que tout mati héros, puis on peut faire membre ça la mettre. Moi, 15 heures et maintenant les limiter. Moi, Dieu m'a fait une grâce. J'étais présent quand Dadi était malade. On avait apporté notre soutien quand Dadi était malade. Mais, désolé, je ne suis pas dans l'organisation. Je ne pas maîtrise Ouana. Il y a qu'à répondre aux famille, ANTPC, organisation, organisateur. Je ne suis pas dans tout ça. Ma dernière question, est-ce que Papa Massou mérite toujours aux ANTPC d'après vous? Ben, attends. Il mérite. Il y a Rosalana NTPC jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, Papa Massoum, il mérite. Raison Zali parce que tant que Papa Massoum a qui atika, biso moko ba jeune, tout tellement qui peut se contredire. Ce qu'on a dans la période il y a l'élection na biso, c'est plus les jeunes qui se sont bâtis. Et ça qui va vite, Basaïsaï, Babodo, Bamodero, Banani, c'est nous. Et ça qui était que Bangaloufa, Bakwedi, Banani. Tu vois, aujourd'hui, Papa Massoum mérite d'être là. Et nous aussi, nous méritons ce que nous méritons. Tout le monde m'a fait du côté de sa famille biologique, le basi de l'Ibalé, le besoin de l'Ibalé, moi mes attentes les amis. Aussi, on va dans la tutu. Comme le rôle est pour nous, le téchico, n'est-ce pas salamaki. Ngalinga plus. Bale la mibale na bango ke bale la mbongo ezokota na matanga. Soko moni basi na biso to ba mama na biso ba osilaka soni na ba matanga boye. Et ça parce que ba bi ke moi eloko ekoti. Ba reconnaître ngapé. Vous comprenez? Donc voilà. Lelo
Ce qui vraiment moi je suis fait le mobile ya okufeli pena mobile ya solo. Allez la mobile na. To ko empêcher mutu te za ba vie na biso autopona. Ce qui dadi azaki na basi mi balé ki abala ki moko te. Basa la part des choses. Je crois que peut-être c'est ça. Et du côté des artistes, tous ont une attitude de bolingo. Parce que... On est à ce côté. C'est important, le bâtiment manqué parce que c'est un peu un abino. Si ils ont bien relevé, oui, nous charge à bâtonnier, c'est pas naïf. On est pendant qu'il y a le droit d'aller par autant de l'eau, il y a un qui m'a fait non. Papa, moi, l'obéissance me rappelle bien. L'obéissance qui est bon, l'Elisabiso, pour les rabiso et puis tout ça, on a posé à soutien à Bilognon surtout. Merci. Merci par Aloï. Quand on est dans un poste, mais bon, si même désolé de qui qu'on a stade, si tu go pas stade, il va produire même pas non sur bon, si pour toi qui ne l'est, est-ce que ça arrive? Yo mtozo ça. Pourquoi il ne roule pas? Na éviter. Na zalia. Yo ne mto utizo ki utio ngana zalia. En tout cas na éviter. Mais c'est que non sur nous c'est bon maman. Na éviter. Na éviter na utinda kuna ema. Yamana tuni c'est que kuna c'est bon maman. Pourquoi ils ont bima? Na koloba makambo na yebi ya. Tayo mo na yebi kamute na koloba ni. Na yebi ka ke. Oyo yebi zani. O ngana zabi ke to zela to misako. Ah? Place to le. Na wap. Yo yebi. Te ngana mpana yebi na onte. C'est biso de soka pas mais. Te ngai mo na sana malade donc na telemika soki lelo soki avant-hier. Hein? Ah, ya biso na téléphone ki kala kaza. Donc te na yebi te makamwana. Mbwana eza balobaka likambo yo yebi soko yebi te en tout cas. Il n'y a rien à dire. Non, mais ne sont pas que par Halloween, on a évité. Sauf que j'ai bien il faut ngaler mais aucun doit pas bien été. Oui, non, mon bien que tous maman pied levé, n'aime que tu le bien d'aller émotion des andengeni pour yo doyen ba doyen moi de lobani kaza. Bonjour, Mokolo Abini Sarabana, Bana Pe Babini Saka, Dadi Abini Saki, donc Azaki, moi parmi les grands, que nous regrettons son départ parce que Oyebi, les Londres, bonjour, dans mon indé, tout ça, Boye, tout ça, on va souvenir rebellé à Dadi, c'est pourquoi nous sommes là. Donc, tous obligé, il y a collé la dati, il y a compatir na bonyo subana mawa parce que dati na kota respect en tout cas c'est wana tolbake azalaki aki na respect na ba grand aventure na ye azako salango na bato niveau na ye mais quand nous les grands nous sommes là respect zalaki. C'est pourquoi tu verras beaucoup de grands awa et d'apona comme on a ndenge muto azalaki. Tant tozana bombo moyi oyo zo pesa na bato yangwane ozongela yo. Donc Dadi tozo regretté, Dadi il est parti très tôt. Très tôt. C'est un regret, il y a beaucoup à dire mais on n'a pas le temps. Oui, merci président Nabi qui est là bino pas pour bino ba doyen na rappeler bino qui est papa Kabamba hein o yakale akubisa lo biso bana mikie mais tala lelo na opportunité na solo na papa na oyo na mona écran vraiment c'est un mingi que tu kuta na tanga pasi kasi et pesa bino bino pas bino ba yakala ya mo ndeti bo ça mais ba remplacer bino bazo kende na ebité zo sandini. Là c'est une équation au tozanango. Bonjour. Donc, comme on a que biso ba kulutu toyebiko ba lekinde ba koyako kunda ba kulutu. Mais soki ba fa ezamawa ezo pesa biso passer, on doit chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Ba leki ba kufana place ya ba kulutu. Donc ezo sala malamute. Voilà ils allaient regret menzambe ndayebi. Merci Papa Kabamba en tout cas merci bien à conseil na bino tango nyoso zolanda rabino vome kotaka nzamba mona bino abakse so mikole belé pour conseil na bino pe et bikisa ba te belé vraiment je vous flatte pas merci vraiment merci maman merci
Ami ba oyeba na bango dadi azate. Biso bato yebi o dadi azali tellement to regretter to gangi monter en un clin d'œil mbala moko et salami qui échanger. Masa tembaga autokota facha et place bartière de baro tchepa sa bongo. Et biso to za un problème te famille de ba na problème. Ya on oyeba bato nyonso ba comédien nyonso biso photo sambelaka. To ba famille na biso ba comme na ba complicité ya kolia ka ba comédien ko ba lia mbongo. Omoni alors mutu na mutami sambela abom ami bomba. C'est bon moi calme. Alors baturo bazolo ba ke eza mbongo mama Olive ndem tezo bomba ba comédien. Yo ko lo ba ni pono. Na mona na côté mbongo bomate. Mbongo esala ga mama malamu e bomate. Mbongo esala mama malamu. Mbongo bomate. Sikopona ndeko na biso modero ba dazo bela. Yo pende eza soto memi en hôpital to sala examen zo bela peka. Donc toi ba mutu nyonso zo bela. Ngana za bien. Au sali check up te. Toi malade biso nyonso. Nanga pe na obela. Bino pe ba chronique bo sangisela ngati. Merci. Bonjour ma chérie. Dans mon numéro on a katangale ma to habité. Bogolo wana moi bref depuis que nous ça il y a dadi. Mais comme que ko sola moi sola on les sous depuis que ça à refaire n'est-ce que ça. Merci beaucoup ma chérie. Ndebo moni biso. Et pour notre mise à corps, on a biso grand frère, on a biso dadi, autos qui naient ensemble, azai son abiso tati kibiso, le nom des âmes coloto et bisanjo tonae pour toi basuna rokabana pour na libela et zanam kola lobby. Oui, moi moi c'est mon qui petit so combo na groupe nini po bosser belé. Na bandenge bosser de gizaka des fois des ba bien te pour na parler mais comme que ça m'a rappelé. Nga Massimo Karine batbinga Karine Massimo na joa kande na zaboy joa ba maman responsable ce peut bobina jouer mutu mabe mutaliboma donc azana na ba rôle nyonso pour na standard nas artistes vraiment complet. Il y a des diètes qui bisoka boya beaucoup mika moi 2-3 semaines accueil moi 2-3 semaines ils sont ni vraiment moi solo on te comprendre sauter ezaliwa so bozo tia ya biso coming parce que toza bato toyebani oboyebi biso tobima na miso bato yango wana nde botiaka mais ezakaliwa po muta akende ezalaka décision soki ezalaka nzambe ata nasali mabende nini so nzambe ba jour wana eza yo te jour wana eza yo te po bato bakomi kointerprete kili non ezaliwa eyaka ere yango elingi liwa so ezoya etunaka te et donc avertisaka pe te yo apesa yo avertissement ke na oya non eza mama nzambe mutu apesaka pe mana so a récupérer toi neloko oloba te. Merci ma soeur, mais moi organisation quand même ça mis bien pour toi ndoka ba nungu moi ko bunda moi matata ezala ki mais enfin boyokani quand même pour le to le na kimia esika bato bazali matata ezanga te. La divergence ezala toujours parce que tous a makanisi moko te to apela motema moko te yo za na ba penser na yo nga pe na ba penser na nga ko penser autrement yo pour penser autrement donc ko sangisa makanisi to moni keza malamu to sali et que liboso donc parce que bazali problème ezanga te na matanga na ba fête ezala ka mindondo ezala ka ba incompréhension ezala ka ba divergence mais à la fin des comptes solution ezala ka bo pesa kaka et loro oyo boyaki kozuka yango wana des problèmes nyonso eza malamu toki olela dadi na kimia. Merci. Bonjour ma chérie. Bonjour. Vous appelez artiste monene bien kopema mais moi les solongo ceux qui ont des les solongo ezwa kinga na douleur makasi depuis na yoka kazo belezaki nazaki depuis na Lubumbashi mais kozolanga avion kokomaka Kinshasa na lali 2 jours na okike ya dadia kufi non na okay kumuto benga ngati mena fongol ka téléphone na na tongo message de boso na otanga na Facebook dadi ne plus dadi di Kambala nazaki vraiment émotionné malgré toyebe ke bande ko bela mais si muto zo bela to lika ka te ke okufa malgré ko bela na prière na biso ezale ka nzamba tia loboko ayoka bien lobito mona elisusu na basen ndenge to mesana mais malheureusement to koki ko poser nzambe ba question te to pesi merci pa nzambe.
Merci Panzambe Kandenge Zali, Louela Kakate, Lobakate. Mais c'est choc parce que tout le monde remarque moi tout le pays maquille bien qu'elle est partout mais il y a pas comédie comme les canettes na minute il y a météo pays wana azaya kufa tout comme moi ça la pas tout comprendre bino moko sans rose non de niveau en tout cas eza sujet moko eza vraiment trop pertinent moyen ya ko kanisango ni nezate bon ça arrive ce n'est pas seulement dans le monde ya ba artistes et comédiens mais même dans la famille na biso pe kuta na kalem sous deux personnes bazo bela nini to ko lo bal sous te keneti ya dadia kei automatiquement météo pas okende tozo continuer ko sala ba prière pour na météo nyama nyama tozo sambela nzamba visiter nzamba yoka mawa lobia tele mato mona lisusu bien que ça fait trop mal comme on a dit qu'on a biso c'est les moments nazo lancer appel c'est les moments bino bato bozaka na mité mamalamu ya kosunga c'est les moments s'il s'agit pas prise en charge s'il s'agit quoi c'est les moments de le faire exacte que ce que ça koufi boya ko laksa biso ba chèque na bino bozaka nango bolaksa ba titre na bino po muto sa koufi ba honneur nyoso tozo sala ya dadi lelo ba discussion nyoso ko obima lelo bitumba nyoso ba honneur ba respect dadi o mona ngote. Donc c'est les moments où on a besoin d'assistance, il y a des sortes tous les lots. Prière, nini que lundi ça y est moral na epeza la bien ko s'occuper mbongo to tia mbongo po abika atele malobi. C'est ça. En tout cas merci beaucoup bien bozola na ndenge ni ba artère bazolela parce que tout le monde a mutu azobela bo mona na ten. Bozomona jour yoka muta kati ale boye ko l'acception ba mituka yoka zo mbongo mais abo assisté qui était era zaki ko luka eta wana siko ya kesa kangi na emiso ayeba ne souté kuko ki biso peto yaki vraiment appel wana ezala vraiment écoute na metero ba ninga nya ko sunga alors monde la fin vraiment ego za mom ki ninga ni to kende tiko ko malobi moi monde la fin ça la bien puis ba la ni biso pe ba mo ka écran zunza mona moi dans le bakaka les lotoza awa oyo peut-être bazaki na badoute. Aujourd'hui on est ici na mort d'Angalema mtunyo sto sukisami ke ya dadi c'est vrai akufaki tozo bimisa corps na ye après o atokoleka nango na bisika ndenge na ndenge toko exposer corps na ye to lela ye na kimia toza famille o eza famille o to sala ya ba artiste et lekina famille oyo to bota makanango c'est notre famille notre grande famille eza yango ya ba artiste en tout cas kimia ezala de part ou d'autre ezala na famille biologique na ye na famille ba artiste tozo senga kimia to eza nango place au laksa bilamba te eza pe place au laksa bambongo na biso te place au laksa mituka te po dadi bazala ene nango to lela na kimia ti lobi to ketika na dernière demeure na ye molimo na epe manakimia et na mukuse na ebi que ça fait très longtemps que na jouate na lekaki na ba fana et pas président Tito to joua na catalogue na zala mwana Tito na ba M16 ba vieux na ngafio tingoma na leka na Afrika biso nde to bimisa bodo na pièce ne liboso les affaires sont les affaires bactère à bodo liboso ba lekane na télé c'est nous. Après ça, tu l'équipe par-ci par-là. Et voilà, neti ba ezana monde on peut bitumba, to beto ngolem sum comme sous. Biso peto ko ka bitumba, te po bitumba nyo seza ya obundate, to tika to sala pe ba chemin sous mais on est là c'est la famille. En tout cas merci la gentillesse. Na bandi mbasi ma to lobela vraiment à long et à large. OK, merci beaucoup. Bonjour. Il faut supporter parce que les hommes qu'on a il faut supporter. Vraiment na monyo ana émotion munene so go baksa somo lo bamuke pona yebi ko za fatigué bolobi mingi. Ya organisation ndenge ni poto zo kaka ba désordre na ba désordre mais comme kena ngo exceptionnel. Ouais, désordre vraiment ezalaki na tongo na martyr wana pona batante na ba podium. Ezalaki vraiment nan ba stalete to tomboka makasi. Installation esengaka déjà ndete bembe malelo jeudi, installation ezala mercredi. Mais lobby vers 0h tozu information bastalete to tomboka ki na butu wana. Lelo ezana ba artiste belé bayaki 5h 4h na martyr wana.
si makelele ebimi désordre ebimaki wana na ntongo désordre ebimaki wana na ntongo bato mpe basalaka misala wana baboyi vraiment kosala babi ya mindondo ezalaki bongo bastalaki na nsima nango mbongo na bango bapesaki te donc esalaki mwa pasi yango balobaki bakosimba te. Président Tokoyo Koyeba, est-ce que ils ont organisé ou organisé parce que comme à niveau bato baboya kosala po président Dade Saki artiste moi monene mais déjà bato bakomi koboya kosala c'est que sérieux ezate côté mbongo comment. Bon côté mbongo oyo bapesaki pona bato o basala misala na marti ezalaki moke comme tel ezalaki moke eza na baekipe misusu bazwaki bambongo te nde batombokaki bastope mosala na ntongo oyo ya lelo mbongo epesami nde misala ebandi osalama. Mais toyokaki mama Olive eza bapesa epuis ma Denise mpe abakisi lisusu to bambongo wana nyonso tomonaka te bambongo wana nyonso eza na famille bafongolisi compte bafongolisi compte bongo toloba nini bafongolisi compte bino monde bokundi ndeko na bino donc famille mbongo wana babombi yango stade tozwi yango fele bacercueil tout ofele non tokosenga te bango kolo mwana tokosenga yango mpona nini seke mutu ya mozo ate azokufa eza mpe bénéfique ya famille po bango babimisi mbongo mpo biso kasi mpo bazwaka bambongo te bafamille bakoma kolia biso mpo bazwaka bambongo toloba nini. Moi, mot de la fin, tous les aïeux d'Adina Kimia ou Baksani. En tout cas, il y a Moutouya et Zakaka, Tobi Misaye, Tozongana et Namarti, tous les des autres ezalatés, des autres vraiment ezalatés, tous les aïeux Kimia, Topé sa honneur n'est Yasuka vraiment. Merci, moi, je rappelle que je bateau, je suis pas mon mais moi, comme bon, merci beaucoup vraiment. En tout cas, na part nanga ki peka vraiment na ba fan na biso obaza musika na ebi bozana mawa liwa ezanzela biso nyonso lokola DJ yaki tolela 45. Merci papa qui peka. Na sepeli komona makasi o petit na openda ya changu mwana changu na ebiso ke ya nanga na ninga na bosana po na image wana eza vraiment o na omona te ouais petit na mabele vraiment ya bakita na changu voilà na profiter vraiment na pesi vena bana sokambundu tumbote na pesi ba grand prêtre Titi le Valois baza kotala biso na Genève to pesi bango mbote changu ne tombera jamais. Ne tombera jamais ya tango kota masolo o ba petit na otala kaka po pesa biso ba posa kitoko biso beto landa bino na sima. Vraiment sala bien yo yebi kasi leo na yokuta no occasion pe ya pasi ya triste na munyo za vraiment na sepeza na munyo ya Charlie on vient na ngati. En tout cas moi liloba ka ndenge ezala ka sala pe bien. Liloba ke to sangani awa na cadre mawa. Ba condoléances eza partagé autant plus que ba oba tiki biso baza bato musika te bazaka ya biso bango mibale Dadi na Eve baza ya biso bakufi très tôt mission na bango onzamba tindelaki bango ba kosala na mokili à mon avis ba accomplir angote mais eza mokano nzambe ya mutunyo so aza mortel tout homme mortel kokufa na bango esali biso passe raison pour laquelle tondimi na moi oyo nanga na yo toya awa po to ko rendre bango hommage to lakisa bango que non bazalaki ya biso ata to kozala na bango boyisusu te mais na molimo to kozala na bango molimo na bango epema na kimia. Merci à Charlie kasi moi reproche mke po moni assistance en komaka so mutakufi et mutaza zo kemba netka abandon mais et comment va jouer à bon nous ça n'inga sa bolingo ça vraiment ni pour ma conseil ni eza défaut ya humanité défaut ya biso bato mokili tolingaka to bimisa $100 $10 $1000 $100,000 pour mutsoka kufi po nanga na mona ngo eza assistance te ezalaka marketing soko tali minute na internet ba groupe salami oyoka oya che $10 oya che $100 oya che $5,000 oya pesi $10,000 nyonso wana eza bolingo te eza marketing
Les gens veulent à ce que Batouba Yebake a contribué à qui. Mais or, Mongoana, tant que Batouana Mibale Bazaki vivant, ce qui boya Rana Bango, mais les solutions lignent aux hommes. Pour Batou Bele Bazako Koufale na Kinshasa, peut-être pour Narozanga $10, pour Narozanga $100, $1000. Donc je préfère vraiment que nous, comme conseil, tout le monde Salisanaka, tant que tu es vivant, surtout tant que Muninga Azana passe. Merci. Moi, encouragement à la biso, baba s'abonner, moi, de l'oreille quand des ala. La recette na banane sur les États-Unis, la recette na banderonio sur ya Asie, ya Australie, ya Europe, ya Afrique, même na ba province à RDC. Bino bozolo andanga awa à travers interview nanga oyo soko taliango ko bomba yango te tindela ngo répertoire na yo nyoso batutu batala. Et puis banana na ko s'abonner na chaîne oyo. Eza façon ya kozongisela mwana mwasi bolingo tala ndenge aza kotoka na moyi makasi pour asservir bino. Bo s'abonner, bo senga pe na bato baza kotala émission oyo, ba s'abonner, c'est une façon ya ko manifester réciprocité ya bolingo ya journaliste na bino. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers internautes, nabanzi bozo mona toujours na clinique jusqu'à là corps ya dadina ne bimité vraiment toujours remarqué mal organisation mon réseau ya degré. Nazo sabino ke mon bimi de partout to yo ki la première dame a pesa ki ba mon maman Denise ye mo pe maman Olive Lemba ya tindaki mais paraît timbon wane comme des familles ba sali ba compte comme na compte bancaire tout comprendre jusqu'à là 15h si tout ça abana to yaki ya déjà ça na mort. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment tout ça quoi bilile lobaka biso peka tout ça toujours dans retard là. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que comme on a martyr parce que yango sengeli et ça l'exposer. Merci. Songa sima. Oyo mwasi ya mweya. Mwasi ya papa dadi. Enyo za banina baozwa. Nano bimité, entrée za ka moko. Ba soti sango minute ni. Hey yo, il piloko.
Bonjour. Malgré tout ça, notamment boya passi, promotion des années na pour le to sangani apone loi ya dati. Ndeka sala. Opportunité monsieur ça que tout le monde a fait bino. Maman momo bopo boko mo kende kende to banga pele to ka o ya ping e batika ko molilo. Bon, ce qui est vrai, mutotika la libanga zate. Hein? Na yo pendo zana mromsusu okufa penato ke desme après ce to timolo biso to kimi. Nkusu penda na nzoto. Donc liwe zantela mutu nyonso. Liwa ngoya ya baladi to so caractère presque o akei. Eza nini? Bon, on a un formal, c'est pas que les comédiens de Baokufa actuellement sur l'andi penza par rapport à les passer au monde à Baokufa trop. Kaba comédien té. Au moins de tout ça no interview siko. Surtout que na cimetière qui colle to kuta tala bibembe ba ko kunda nyeti penza na film. Donc conjoncture na ba réalité ba maladie msuto ko bella donc place les autres des ibate. Donc on a ko bon, il y a des pétoles qui la dernière jour, il m'a dit que les vires des eaux dérangées. On a en face, on a diminué. Azaki na volant et moko. Et c'est bien, au diminué, on a habité que les vires des eaux dérangées. Mais après, on a